Moté famille réflexion. Naye pour répondre à une question il y a semaine. Au batunike. Moi na mobali. Soki bokabwana. Est-ce que eza malamu bovanda ndaku moko? Alors avant de répondre na question oyo na kosenga bino boyoka nanu extrait ya nzembo oyo ya Jonolo. Nakosani kokufa mpona yeba moto alinginga. Nakanti bomeki kolanda extrait ya nzembo ba couple ebele tout monde a ma rapporte moko nzokande basi bakabwana na bango mais bayoka soni po bato bayoka ke bakabwana ya wana badesida bavandaka ndako moko mais libala na kati ezalaka nango lisusu te. Foto oyeba ke mwasi na mobali soki bakabwani eza bakabwani, c'est mieux quand bokabwani moto na moto akende na coin na ye. Boyoki ne balobi zuwa esalaka nga soki namoni yo na moto mosusu. Zuwa esalaka nga soki namoni yo na mobali mosusu. Ye asimbaka yo osekaka ye. Ye alobaka ye, yo olobaka ye. Na motema nanga mpasi mama. Kasi nabombanaka koswana mpona lolendo na ngai ya bomoto. Vraiment nakendeke na mpasi eleki ngai kilo na motema na ngai yo. Vous comprenez? Donc, moi je suis baboyanaka. Moko na bango bolingo isilaka te. Moko na bango atikalaka na pasi. Bien que va divorcer, bien que va se séparer. Alors, pour nous éviter le mal, mieux vaut mutnamutu akende na point na ye. Tout le monde a un poto. On se battia bango 100 mètres. Bien 500 mètres. Pour nous éviter pas de dégâts. Pour bébé que moko akosala moninga mabe. Alors yo bobo yani. Bozova na ganda ku moko. Boye bango ke moko na bino aza à la merci de l'autre. Moi c'est mbal bobo yani. Bozova na ndako moko. Siko yo mobali sokozu mwasi. Oyo na ndako wana. Mwasi pe sokozu mobali. Ayo na ndako wana. Et vous allez soit mobile sokozi mwasi akene libanda mobile pe pardon mwasi pe sokozi mobile bakene libanda pozuwa et moko tango se manifestaka moninga koyeba te ekota esprit diabolique na kati bolingo esilaki te tala ngai na bebi motema ayibelinga souvenir ya bolingo. Lelile. Mais on peut se donner un exemple. Imaginez que mutumo boye mwana mobali aya poto abeti ba ane bele na poto za mukanda te. Ali pe ozwa mwasi mususu te abuleka mwasi ne watika na Afrika. Alala na banda kwa poa. Alala libanda. Mais à résister, à ça l'effort, à bengisi yo mwasi. Si manango ekomi ki ono to boyana. Mbala wana obule sikoyo mbongo nanga ona bebisaki. Ale lobi wana siko amona yo siko na mobali mosusu. Ne Jonolo lobi. Ya simbaka yo sekaka. Yo lobaka, ya lobaka yo to lobaka. Na motema nanga mpasi mama. Alors biloko ndingo na sikoyo bovandaka pale moko. Quand so moni la ki na balabala. Siko bino na ye bovandaka ndako moko. Siko tango yo ya na ndako, ya na ndako siko amoni yo. Isma be koti.
akosala mabe. Mwasi na mobali boboyana bovanda na ndako moko. Mobali ovanda ata mosusu afandi na salon azotala tele. Ali yo mwasi sikoyo ozoleka ata mosusu na robe de nuit na yo. Obi teke mobali ozala pe tante. Boule ye lisusu mais o mwasi na nga na bengisa ye na poto. Donc aza mwasi na nga. Alinga atante yo. Tango yo koboya ekomi soit viol. Pourtant yo koma viol po bozala yesu te. Movana ndako moko. Alors pona ko éviter nyonso wana. Un jour ekoma. Maintenant muto azala na point na ye. Na esprit ya bien. Pour ozala à la merci ya moninga te. Pour ko yelo na butu pe ozana pongi ayi pasali o mabe. Olamuki lisusu te obi petele oni ne salamaki. Mwasi kende na kwe na yo, mobali pe akende na kwe na ye. So bosombaki ndako en commun, boluki yango solution soit botiki bokaboli mbongo. Mais ata bosali ndenge wana zalaka toujours nekenge. Tango likambo esalemaka basapeur pompier bayaka nsima. La police eyaka nsima eyo monsieur esalamaki. Zwanga yele. Mieux vaut prévenir que guérir. Nakanisi apport na ngai na suki wana. Kasi nabangaka koswana mpona lolendo na ngai ya bomoto. Kasi nabombamaka koswana mpona lolendo na ngai ya bomoto. Vraiment nakendeke na mpasi eleki ngai kilo na motema na ngai yo. Yebe la vision. Merci.